butu eumeli na bomoi na ngai tongo ebonango kotana na miso bomoto nazomona te bilaka na yo natieli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto yaya igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci si tu es où mais là. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo. Boroto, ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo promo. What a plus, what a boss là. Et merci Nabilo Sousouna Kolanda ya Dendino Zitu à travers l'internet dans le monde sur www.congopromo TV5. Que lelo message nini to elibino ke ya koyeba le susu lelo tuzoi bongo invité na biso spécial ngunza comme d'habitude nini oyo alingi aibisa biso lelo ke loposo moyindo est-ce que ami yebi ke lelo souffrance na ye po esila ke fo ye moko atelema opa nde yango message à lelo to ina to yeba ezana ba point o nécessaire ke ba poso moyindo oyo ba bengi biso pe o ba komeli biso
soki ngunza akozala ligible ya ko répondre biso yango na plateau na biso na mokolo mwa lelo ke yango lelo na salaki lisusu plus infort ke ya koyoka ye mpona ko répondre bino ba téléspectateurs oyo bolandaka ya Nzulu Zitu à travers l'internet dans le monde ke ngunza vraiment ke suivant lelo peuple congolais aza na posa ayebaki est-ce que souffrance na ye eza mpona ye moko na ndenge baboya kaka kondimela Simoki Mbangu que le prophète ou pas. À suivre Ngunza dans le plateau. À suivre. Voilà, était Ngunza na komona était na première édition. Lelo tozomona na religion na bino bamvoa la religion africaine hein. Okay. Message bozo pesa biso boyila ki biso révélation ya 4e président. Mais donc to négliger yango te na banza bandeko balandaki yo na édition oyo eote ko leka dernièrement mais sikoyo na komona ki différence nini oyo ezosala ke Kimbangu azali prophète na biso banoir pour lelo na komona même ka kutu na République démocratique du Congo ndeti kutazara ne négligé toyebite na bino moko yo soki pena considération na bozwara ngo pena na peuple ye moko pour l'Église catholique disons et pesa biso image ya commémorer film à Jésus ba photo à Jésus tina lelo etekama vous savez ça non tina lelo etekama au mona mutukutu abisi même 80 francs na ye azu yango na passe mais asomi photo à Jésus batsaye na kulusu mais pas ya Simoki Mbangu. Simoki Mbangu ko bandana nu na Congo ingeta batu bazondima yete bazosala boyete te Congo mobimba na kwa nyonso ya Congo komba Simoki Mbangu yebani pasi ezali kozala na eteni nini na eteni ete tobotami déjà na religion chrétienne na religion ya bapaya alors to baza se référer na Simoki Mbangu par rapport à l'église kimbaniste par son envoyé hein, Jésus dans l'église de Jésus c'est la terre par son envoyé Simoki Mbangu nde baza se référer lokola Simoki Mbangu za même titre na apôtre ba Pierre ba Jacques ba Jean ba Matthieu nzoka Simoki Mbangu za à l'égalité mon aza l'égalité ya ba grand prophète ya ba Seigneur et sauveur ya ba race donc aza le même titre que Jésus Bouddha Mahomet aza bango nyonso à l'égalité mutaza likolo mninga akozala te pe mutakotinda mninga akozala te mais soki toke na ba effet palpable par rapport à vibration ya degré vibration na bango msala tata au mona ya biso Simoki Mbangu a vibrer ki makasi tata sela ki makasi pamba te azalaki ya botata mokili aza ya suka oyo ayaki kusukisa nyonso yango omona mukanda baindo eza kowumela pamba te za mukanda ya référence kaka ya baindo te kasi ekotangama pe ekondimama na baindo banso omoni donc toza netumba lelo oyo tolobi toza kondongwana ya kofandisa bokonzi ya Simoki Mbangu mpona tolobi bongo pamba te façon ba présenter Simoki Mbangu nanu babengi Simoki Mbangu omoni donc ba présenter ye na lolenge oyo longo banite epai ya bana na ye epai ya baindo nde esali ke baindo mingi base méfier bazala mwa ye musika bapesa mwa ndeti mukongo nde toye netumba wana ya kotalisa ya komanyola bo Simoki Mbangu vedi kimbangisme authentique mission pene ya Simoki Mbangu moni kolakisa ye na bana na ye yambo pe bon komema ye na baimboka nyonso mobimbe sika bongo baindo bazwami wape tumba toza nango mais Simoki Mbangu déjà pas esami makasi pamba te sango o na niveau komeleli ezalaki bongo te na mikole uti koleka donc baindo déjà bayebi kenge toza na biso mobiki si Simoki Mbangu mais intégration sala maka malembe progressivement baindo baza ko intégrer baza ko sosola ete ingeta toza na oya biso pe mobiki si sengeli bongo to landa message na ye to yeba nini oye ayaki nango pona biso baindo wapi nyanto ya nolana eteni wana ya yambo kotalisa ete ingeta baindo bayebi Simoki Mbangu bazolanda Simoki Mbangu prévane ke mouvement e botami kaka bamvuluzi omoni bapesi te ke ceux qui ba christianiser to ba mahomatiser ceux qui ba bouddhiste bapesi comme kaka bamvuluzi donc ba se référer na Simoki Mbangu omoni bana bilaka donc bazoyeba ke ingeta to fandi 5 siècles na message ya christianisme na Bible na Yesu wango to fandi nango awa
Mohamed kutu kolobate, religion islam kutu kolobate, et ya qui kutu avant coloniser moni. Mais tout fandi na yango awa mais Afrique ezaka na bas de l'échelle. Donc toi na plein droit ya ko sala recours, ya ko sala retour, ya ko zonga lisusu. Ya biso bitambi, ya biso fondation, ya biso culture. Bamba te nzete na nzete azana misisa na ye. Oyo ezako pesa ye fertilité, zo pesa bokase, zo pesa ye soutien, ezako ko zule bilei. Ndenge nini bayindo tokoma na dépendance ya soutien spirituel ya bamususu nde koko se pa ezali ya mwana yango toye lisusu kozongisa misisa toye lisusu kosala réparation ete moyindo ayeba origine na ye ayeba bongo bai o bazali ya ayeba bakitani bancetre na ye nde pa wapi oyo culture na biso eko kamba biso wapi tokozonga lisusu bakonzi ya mabele na biso pamba te na lelo oyo toza so bakonzi ya mabele te pamba te batalisi biso kimopaya mingi. Donc toza lisusu bakonzi te na mabele na biso pamba te balwa nyonso oyo ekambi ba pays africain eza balwa eza ko se référer na ba mboka oyo ekonisaki bango moni loi bakaji ka sol et sous-sol appartient à l'état ngoni l'état colonial pour ba exploiter ba nkita na biso ba bomengo na biso. Donc et puis ba instaurer système ya éducation et toza kotanga na programme na bango moni. Donc tout cela la continuité ya colonisation. Donc to changer na biso te politique oyo ekambaki biso na état colonial yango ezo continuer ka ko kamba biso. Religion oyo ekambaki biso na état colonial yango ezo continuer ka ko kamba biso. Science wana kaka veut dire enseignement kaka wana kaka. Donc c'est que à quoi sert na biso kolanda kaka yango or que Occident a échoué na ba système na ye nyonso. A échoué. Alors toi na plein droit, toi na raison na biso ya ko présenter bato fumu kimbangu oyo auti pa ya tata ayela kibiso trois pouvoirs, pouvoir politique, pouvoir scientifique na pouvoir religieux. Donc tu es obligé toi t'oppuiser na fumu kimbangu na kiboindo na biso wende trozo ba solution ba problème na biso wapi toko za na kipwanza na biso mais pour le moment tozana na bokambami ya loposo pembe à travers ba capitaine général à travers ba directeur généraux au ateli biso na ba mitu ya mboka. Donc prévenez que pour moi na basali pena Union européenne mais ba okene lobakaka ba langue étrangère. Donc toza incapable ya kopona même ba côté na biso oyo e kamba biso to sotali ces plans ba langue oza véhiculé na ba pena Afrique. Lingala eza ezoloba ma presse na ba pays mingi. Bambara ezoloba mingi na Afrique ya likolo kuna na West Afrique. Donc ko pona ba langue ko sangisa biso davantage pour être échange wana ezalaka entre biso. Mais pour kaka au côté soit visa les musu yangola eza plus difficile que les musu visa ya mboka ya loposo pembe. Moni donc entre biso na biso toza ko respecter kaka tisikoyo ba frontière oyo colon atikeli biso. Donc e kabol biso lisusu koleka. Pamba te lelo les toza ko lobela sango oyo eza engagement moko ozo mona kilo poso mobimba aza prise en otage na ba loi na ba système oyo batile ba imposer nango nde tozo bunda ba élite na biso politique intellectuelle scientifique nyonso ba comprendre loko moko ete ba réunion police eza ko salama na ba loge na ba temple pour la déstabilisation d'Afrique pe bongo ko banda bongo na Congo. Donc toza obligé to sangana mais iloko ko sangisa biso za bongo culture na biso iloko sangisa bongo za bongo religion na biso iloko sangisa bongo biso za bongo wapi fumu kimbangu art central na biso. Donc soki to sangana kate toza na pasi ya koyeba epai to wuti epai toza epai to lingi to kende. Donc epai yo zali na tendance politique na ozali eza ko s'engager yo mais toyeba ete chaque peuple ete lobaki ni biso ni atambolaka na prophétie na ye fumu kimbangu alakaki na mboka Congo pe mokili mobimba wapi oyo lisusu toza kolengela boye yangu ya kwa tulendo. Donc tozala ba dérangerité oyo to ko susciter des implants to plan B mais to respecter premier plan oyo fumu kimbangu atikela kibiso ete a prophétisé 5e présidenté toza kolengela nde azala lokola bongo Jean-Baptiste o akobongisa biso nzela
ya boye ya kwa tulendo. JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane Mukolo agence José Baïla, agence César basée na Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko comme minga mona ya kapuna kabula biloko ba dériver za lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda pour tout tati kolio. Ba refoulé yo et puis kolio on a déjà signé JB Service. Ba le sa porte, on est sur le lo. Et ça on va ça simple. Station s'intéresse na sima nango okomona JB Service. Zelana. Quelle amène ba c'est carte mémoire. Oui, ziga. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Est-ce que batu ba ke Mobutu pe a joué qui rôle makasi na politique ya ki na système ya politique ya recours à l'authenticité. Mais ba combattre nango. Moni, jo ke zaki moko dia soki to zaki focaliser to zaki maele na kati ya programme Mobutu wana tulingai bongo lelo te tozana ta otoza nango. Mais tozonga kaka sima ya koboyaka implice ya baninga aussi basali. Yo koya soko banda susu na sima koleka. Nde pasi africain tozana nango oyo. Po message oyo za ko suka kaka te na ba congolais. Mais ils ont la race noire. Partout ce que mondo azali ana pasi. Mais ni to kosa plutôt mabongo na pasi wana na bandi na eteni oyo yambo tokona ko uta mokolo to wana yambo bonto pesa pe bongo to zongisa malobe pa na bino motali o wapi bopesi biso ngonga ya ko manyola pe ya ko talisa makanisi na baimboka donc to ani tumba to zo bunto sa makasi na kondongwana bokonzi ya mvuluzi ya fomuki mbango e fandisa matuka ba réaction eza mwa mingi na bandeko kasi nde tuloba kaka nyonso kosila mokolo moko te na bandi toza na devoir sacré ya ko éclairer opinion ya kopesa pole na baimboka ya kotalisa ete toza na parti pris moko te kasi toza oyo elingi fomuki mbango oyo elingi ya biso bakoko esika bongo bazwami. Vraiment na kolanda ok vraiment trop molai mingi pona ebike lelo peuple vandi longo kimabele en direct ya Montréal bavandi pona kolanda ngunza en direct ya aux États-Unis d'Amérique à travers l'internet dans le monde. Ngunza lelo outi ko pesa vraiment peuple congolais na kolanda mais nini oyo lelo e sala ki ba religion nyonso. Donc la majorité lelo so totali église catholique lelo so ginde to me ko tala onde tika na République démocratique du Congo bazadi ana 40%.
maintenant vous, la religion africaine? Ingeta matondo na motuna eza malamu bon na sepeli na yo kaba na 40% po na bileko euti koleka baki religion d'état do baki na 100%. Bien sûr. Mais kolala kolamuka to telemi bakunze ba telemi si plan médiatique ozomona ete sango oyo temeza bosolo même na ba debo mona ki bakoya bakoka kaka te. Donc tu es na bokasi ya mabele bokonza bonkumu eza na biso bangunza. Donc tozo lobango na bosembo tata so baza 40 lobi koleka ba koma 30 pe 20 petit ba kozonga sika bongo sangwana evuteza malamu pona bango pe mukanda na itangama epai na bango omoni. Donc toza ko kende na bilaka wapi o esengeli moyindo asangana koma moko ne tobaki moyindo aza moko pamba te to na identité commune na biso za loposo o to bunga na kate to na race musu semblable ya moto moyindo te. Donc toza na plein droit to na ba raison nyonso ya kosangana kaka ya koyeba ete moyindo oyo zolo ba les musu aza na opposition ana majorité aza akomi ne ba lokola Rwanda akomi Brazzaville Angolais aza yo pozai moni. Donc so to franchir limite on a pas mbaté mukanda o bakumbeli biso nde ko kabola biso moni. Donc balingi biso te en fait. Donc yango moni batie ba système nyonso mis en place pour la division ya Congo moni. Même ba élection en Afrique ezalaka bien ya Occident pamba te bango bazwa kitan ya ko s'organiser na mboko tozali bazaki mbala moko te na 4 ans renouvelable une fois bazwa kitan ba konzina bango ba présent na bango ya liboso balikon ba fanda bazwa ki mwa temps nde omona ba s'organiser ba moni que non siko to stabiliser mboko na biso nde siko comme lokola veut dire yokotanga na bima pamba te mboko comme ya stable déjà ba secteur nyonso ba solution nango ba fandisi nani ya bango bonzambe religion na bango ba fandisi science na bango ba fandisi bongo politique na bango nde ba kesko na ba 4 ans ba 5 ans. Mais biso à pleine même il y a l'indépendance bo imiter mbala moko colon bo imiter mbala moko ba mboka o déjà eza na démocratie utakala. Et puis démocratie te loba ki ezaka frein pour l'Afrique pamba te ko avancer biso te biso ne batu toza tobotama tozala na démocratie uta bango pamba te toyebaki nkumu mokonzi azalaki na pona peuple akosala bolamu ya peuple dès que to yambi bango kaka vedi balakisi yo sala mabe na mboka na yo kokima na mboka bapaya. Comment expliquer que député ministre azana mboka na Afrique mais bana na basi bazana ba mboka otofandi o yani kila bapaya. Mais mboka so azosala na Afrique eza clair ako magazine yango ako tona ba banki ya bapaya ozo servi kaka susu bapaya na ba crédit tout ça. Donc baza ko boma moyindo na tous les plans yango toye koloba ete biso bayindo tozwa temps ya ko réfléchir ya ko kanisa moni toza na mukanda moko discours ya roi Léopold II aza koloba nini tozwa mukanda ngo po to tangela bandeko toza na discours ya roi Léopold II o azopesa deva ba missionnaire catholique ba ko évangéliser na mabele ya Congo pe bongo ya Afrique. Mais tozwa kaka eteni moko a zoloba nini alobi apprenez aux enfants à croire et non à raisonner. Donc moyindo o lelo tisi kwa zanika mwana mke bedi baye biseka ka kondima aye kola kondima mais ya ko réfléchir te moni pasi to zanango. Donc veut dire nyonso o Occident ndela zoloba pona moyindo ezande nzambe mutalobi za iyo veut dire fondimango information nyonso ele kana ba chaîne internationaux pona moyindo veut dire eza bongo sans à remettre en cause sans à lukataye basusu de plus. Donc ye mbala moka s'accrocher nango nde pasi bongo ezali da baza ko manipuler biso nzoka moyindo ntango to kokite bongo kozala babiloko ba objet ya loposo pembe te eza pasi omoni. Donc
L'air baye sous so pour ça nous mosquée le baye était balobi évangéliser les noirs jusqu'à la moindre des eaux afin qu'ils ne se révoltent pas des injustices que voulaient férier subir. Donc sans obaki ko évangéliser biso na religion na bango, na politique na bango, na science na bango. Mais dit baye ko évangéliser biso mais ya bango jusqu'à moins des eaux, à moins de pinières. Donc veut dire to pour tout revendiquer na ba injustice au bazar faire subir biso. Mais comment expliquer wana matière première na yo yo te mutoza ko tia prix nango. Sengeli bango ba tia prix. Injustice wa boy. Pour ceux qui lango api. Exemple ka ya Congo to loba. Congo lobi ako financer l'élection à 100% yemoko. Mais ba marionnette ba o baza kozwa mbongo libanda soutien libanda ba lobi eza pour sous-attendre tricherie na l'élection. Mais ezali passe na koka bandeko ya mutindo bongo. Moni. Na poto zala na autosuffisance na biso toza makama biso moko na maboko biso moko ekomi il faut tricherie kozala na kati. Il faut bango baya mais l'air bango basala l'élection est-ce que pays africain ekendaka ko financer ba élection kuna. Maintenant toza biso nyoso batu toza na maboko mibale tona mitu moko misu mibale munoko moko matoyo mibale ndenge ni bango ka bazwa ka supplémentation siribiso non sengeli bongo tolamuka kasi bongo nyoso deto bieza ko bandana na molimo et tant que baindo ba élite intellectuelle baza ba membre ya ba loge ya ba paya ya ba religion étrangère ndi wapi oyo baza kozala bana ya misala baozala ba petit garçon ya ba loposo pembe pamba te na loge rozala n'est pas yo rozala faut na maître spirituel oyo okobeye à loi et à lei mais les toye na biso na politique awa balobi ils ont les cas na ba émission basali que président a désigné dauphin à l'obéza dictature mais ils a passé parce que tozangi bato moni vraiment na kokata au place wana pona article yo temple na ya kolana na ebike vraiment ki bandeko bazola na biso ba interno nyonso baza connecté pona kolanda ya dinzi luzitu en direct aux États-Unis d'Amérique. Outaki koloba premier point nanga ezali ki outaki koloba ki Congo alobi akosala financement na ye pona élection ye moko. Wana na premier point mais lelo to komi koyoka lelo pour réseaux sociaux lelo actualité ya lelo eza na réseaux sociaux na koyoka ki lelo machine à voter mais au moins lelo comme ko changer langage machine à voler pourquoi nazo peso comme exemple oyepe lelo na komona ki ngai na bimisi mbongo nanga na sombi ya defa na sombi mutuka wana na sombi on peut-être epona chango esa la business na sombi yango po na za na avantage mais pona désavantage que lelo bango basala financement na ye moko Kongo siko bo opposition na majorité basangani po ba mema yango bongo ou bien bango bato bazoko diriger nde bato balingi basala yango bongo. Mais ce que déjà te biso moto financier en 100% eza déjà débit ya kipanza na biso ya dia débit ya souveraineté na biso moto bazako aider yo wazo sunga yo toujours aza kozwa supplémentaire azozwa autorité sérieux akopeso ba injonction sengeli bongo obéir mais lelo oyo to sepela soki machine wana biso moto sombi yango machine a voler to ba changer ba combo kasi to ko fanda na bomoko te to yoka na bansko to ko sala nini mais bino mo bolingi le 23 décembre awa élection zala sikoyo et comme sur ba préalable ya ba machine à voler à voter mais sikoyo to se pena na machine élection nanu et poussana te omoni tata akotia embriement akotia bobongisi makanisi na bana na bango na bana po baza bayindo po ka ke poussa biso na bilaka ba ko sangana pe kate yango déjà au mona ki parti musuba wabi 100 candidats na bango ba voter mutu musuti ba ko kende ka bongo mais siko na otala omoni pe lelo pe na ba téléspectateurs bazolanda biso vraiment en plus baza maele omoni lelo so pe totali ndeti ba religion pe ka ndeti yango ezo continuer pe to mona rapasi po siko yo ne loko yo uti kolobaki lelo bango basala siko no opposition na majorité donc c'est que opposition pe bayana oya bango ba majorité pe bayana oya bango poto kendi normal te en réalité mon en Afrique tu peux se référer tout na politique d'Occident pambate mais poto moni pe ba religion lelo et comme quoi appuyer plus que politique
mais ingeta religion esengeli apesa sa position esengeli appuyer politique pamba te libala ni esengeli esalama tokoki te kokabola mutu na nzoto esengeli bongo esangana omoni donc toana pasi moto lingi tosala copie ko eto copie ndenge bango te bango bana ma réalité na ba makambo na bango biso so tokokopier na kiboyendo na biso omoni tokoki te to baluka na baboy toloba anglais lokola américain lokola anglais te to ba français lokola français te na ba yamsu français na kingai ya chiluba moni ya kingai ya kikongo lokola évangéliste bisa chibangu ingeta donc tozo copier na kiboyindo te nde pasi yanga nezali moni la tolobi opposition yo okosopposer na nini tikela opposition bango biso za na bomongo moni na kibo bokambami ya bayindo toyebai kaka positif na négatif te baki loi ya complémentarité moni ndeti ndeko moko komi na réseaux sociaux alobi tatangunza est-ce que sosa koki te kosunga libata baki ingeta bakoki kosungana ya to bengi loi ya complémentarité mais les baya libanda bayaka na Afrique donc bayela biso mingi imposition injonction ndenge balobi na charte awa ba imposera o bango balingi ba ko imposer ndenge tozo refuser tozo boya soki to telemiti ne tumba o to bandi yango te bana biso ba ko continuer kaka kozala ba biloko bana bitendi ya loposo pembe moni pour exemple que le français ndé kozala makasi to anglais to bongo portugais to bongo na habité espagnol italien te eza bongo te donc ezali koyeba oyo zali ba capacité tata kati na ko exploiter ngo pona bolama o aza pembeni na yo omoni donc lelo oyo opposition esengela kikutu te na ba pays africains zala nango te to kamba na kibomoko na biso na kati ko to baisane makanicité walo baki to tsanzete awa tenga mo to tsango kotoyo bobalisi to tambol to leke et tant que lelo oyo yebisanga pays africain ekosala face na Corée du Nord kuna opposition ezate balo opposition te. Ok, tatangunza na kolando vumaki na banza begima na yo pe ba recherche o to kolinga to yeba bo retrouver ki ondenge ni tatangunza sikoyo langi oyo lelo na mito to zolo babu to na yo ensemble tatangunza to zano wapi fani tazini mais na mboka mindele pourquoi pas yo tikala na mboka bayindo pote ya bayindo mais yo ye na mboka mindele okote ya bango na biso ki bayindo bien okomima bango pe na ndenge ya kibandi ya ba mindele matondo yambo question ana penzeza question moko bande ko batuna ka biso mingi mais to pesa bango réponse en direct ya bino na Congo Promo to loba nini soki toye na mboka loposo pembe États d'Amérique po bayindo bazali po yo ozali soki yo zala kite moyindo na koya materne na te ya mundele na otete donc to ito conscientiser peuple noir peuple africain ayeba ozali aye azongla boyindo naye pe sima ya lobi mama na biso na posa bana ne obabimi libanda mama ngo nani Afrika prouvez-nous que Afrika mais moyindo nyonso auti na Afrique et to baki nzete nyonso na musisa nango lorsque les plus anciens va trouver en Afrique donc moto moyindo basalié na Afrique to botam na Afrique yona mama na bisa pisiso naissance ne bana na ba valeur wana nde tongi ba mikili musoso na Amérique atozayi so lelo bazui bazwan kita makasi boy grâce ya biso to akiba esclave awa agriculture bilanga nde tomboli kita nango technologie au point au hasard la base moto moindo a inventé na kibombo awa donc ba valeur africain etomboli mikili ya bapaya nde siko ngonga izobele mangonge ko yana moto ba politicien batika kombrier piste moni batika kombrier piste moni azo nyokwama ba haïtien bazo nyokwama batie bana mabele na bango te mabele wana na ebite bakufaka na ebite banyiso ba comprendre ka ete Congo eponami azala ndakisa lobi ke banda na Congo siko yo politicien zo mbongo libanda pombreka piso mbreka bilaka fumuki mbango ba jami bazo nyokwama bon esika tu moyindo afanda zo nyokwama ba sali déportation à grande masse moyindo atekami akela mabele oza ayete sengeli bongo mama za na posa bana ni bazongela yi pamba te ba capacité to botami nango ba makoki o atie kati na bayindo esengeli servi na bayindo eteke e servi na nkimo paya pamba te bazwa lisusu ko exploitango lisusu bazwa lisusu ko servi nango contre biso moko moni lelo to ebite ascenseur mutu minda sali mwinda mutu minda sali
même armement mingi comme le soviétique moi naza ko participer mais yebisanga pays en Afrique et ça la kamunduki ezate pays en Afrique oyo aza à la pointe ya technologie azate mais ba africain oyo baza en États-Unis ba indo do poso moindo na université oyo ezali awa na biso awa na Boston a majorité baza ba indo bazo briller wana mais ba kosa ela wapi mais to yaka na poto perfectionner to yaka te poto ngé mais l'air yo oye pour ne plus retourner oye na likanisi faut kumputo non pas tout le monde non pas tout le monde c'est par après que les lots sang oyo te amandé les lots ba comme moi ko kantia ko en Afrique dans le temps passé zala pina faut kumpeli muto e poto pedi po atikala mais scolaire aye ba comprendre réalité te non on vit mieux que chez soi. Mais pour les lots bangunza to ke ne poto moni pena bino bangunza ke botelemi les lots donc bokomi kwa pouye mingi pe trop politique vraiment et na kati ya ba religion surtout na religion africaine na komona ngunza boy boza pena bon position quand même bon peut-être vraiment que na komona ngunza pona moi pena to komi ko chuter vers la fin que na komona yo lisusu na ba niveau ya États-Unis na banza répondre bande ko na question na bango o ba komaki mais na komona boye ete pona ko lobela ke o lobela ki biso sur prophétie ya 4e président mais na komona ke to kendaki o pesi explication na yo bandaki ça disons mais na komona yango efficacité wana na bino etake religion africaine bozomona teke eke na ndengi bino bolobela ki na ndengi tozokendele ekomi pareil ekomi différent te ezaka moko ezali lolenge moko na lekani eza moko moni lelo mai oyo zomela oyo zobwaka yango ikozongela o mais na lolenge wana susute na lolenge bon ya mbula yenge kani le moya bimi asutira ngazongiseli yoka ezaka même mai nyoka wana oselaki donc kolinga te ofanda omona manga kokoli oliaki olona ngomona oti kola yebotaka manga moko wana ka yebotebele kolinga te omona Jean-Baptiste aza Eli o azalaki abota makana mama abotaki Eli le prophète ya Ancien Testament ti abota mana mama mususu moni kolinga te omona likambo esala mandenge yo oza ko percevoir taki l'homme charnel te prophétie ya Fumuki Mbangu est bel et bien intacte. Mais prophétie yangonde makambo selon makambo oko continuer lelo na otala kaka bato bino lelo bolobike ya bilaka ya prophétie boy lelo les mêmes batongo n'invite lelo peut-être si je ne trompe pas ezana ministre mokonde abandaki nde ko sambela na religion na ya africain. Mais depuis le commencement, est-ce que tout le monde est déjà ministre, ni bien président, ni ok bien lelo à ça la rapport il y a religion africaine. Matondo, yango tozo bunda eti tokumbela bayi mboka sanga Fumuki Mbangu. Pambate to répondre na Belgique na mukanda moko na livre moko ya bandewe ko église kimbangiste le soleil apparaîtra na chapitre nango na page 10 à 11. Ezaki na occasion mariage ya maman kama pasiko bazo sepela nde ba sepela ba fanfare alors baleki na paroisse oyo qui Jean Marie Fane parce qu'il est responsable numéro 1. Soozui livre ya Jérémie be batangaka mokanda wana Jérémie 5 à 17. Même problème où ils ont s'opposé, même problème et s'opposaki na peuple d'Israël, peuple hébreu. Balobi ni puna balobi. Pour quelle raison le Seigneur, notre Dieu, nous a-t-il infligé tous ces malheurs? À Jérémie, tu répondras, vous l'avez abandonné pour servir des dieux étrangers dans votre pays. Eh bien, vous servirez de même des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Pour abandonner Nzambe na bino bobo kendo sambela Nzambe bapaya ni malheur kasi yaka baide abandonner Nzambe na bango tata bapungu kilendo abandonner Mungu baba na bango abandonner vili mukundu batiki nzakomba akongo mbombi wambi totiki ba oyo ya biso watu o batindaki ya biso batindami ba kozongisa lisusu
mai malako malingi bango toke kosambela yawe toke sambela ala toke sambela izwara toke kosambela bonzambe ya bapaya sika ya pipasi eyaka ndeko ni bongo tozonga na bokamba na kati na azali mokuti arc central na biso oyo ayaki na sango malamu sango ya tata mpona biso bato kaka ngazi aza na motikali aza na mpemene sovere na ye ya biso baza fomoki bango tika ete mpa olandaki ete mpona ngonga tokomi bongo mpenza koparasite tokoloba nini na suka toza bongo na kati ya ndako na lopango bato na bato baza na biso baza kozanga na bakoni na nzungu na bango toza lokola bakoni to ezingi bongo toza na nzungu na biso tosala tolia bongo bilei etanke toza kokende kosambela bonzambe ya bapaya eza tozolongola koni mpona kotia na lituka ya bapaya ya baninga mpo bilei ebela bapremière service ezala bango donc ezala avantage na bango bilei ebela mais ezala koni oyo kozala na nzungu na bino pamba te biso bongo tolia afrique soki okoba na mpasi eza mpona ignorance kozanga kozwanga na bitambe ya bakoko babiso tuka mama tata bisika ozwami kete bongo kimia ezala kanda ezalaka kaka na ebandeli ya koyoka sango oyo kasi toza wana mpona bino bayindo toza wana mpona bosoni mpona bolamu ya bayindo esika banso bazali bayindo bazonyokwama mpo bakei na bonzambe ya bapaya matondo. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline Kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.